Ma mission TV, le miroir du monde. Nabukana minu pona komba na zo cross. Loboko na libende. Ozoko mwa bibi. On passe ces sujets, l'actualité oblige. Alors, fils Moukoko, moi, dans Olingamingi, Toza la Penza, comprenez, en fait, c'est les émotions de l'émission. Au moins, nous sommes à Kaboul. Moukona qui écoute pour la féliciter de Baponi na Obenga Oya. Au moins, dans un essai, mon macasse. Aïe, big bateau, tous ce sont des flatteurs. Soki bako sangana ba ebake soki ba mekika ko simba bomo na ba fils ko ba komebeli na moko ndeko chibala pa uto sala dépôt. Le problème ezati bala sala dépôt wana baza ba enfant mudi bake ko loba même kenga na zimbo mwa muzitu ngana zo mbongo muzitu pe montant o ba loba $500. Marche wana lokola totika iso olobi combien de jours etika na 100 jours 100 jours et coca. D'ici vendredi, déjà 100 jours et coca. Ça va coûter les trois la bonne, na balole ya mbo de boulonner les cabines. Les attaquer, babando foot la bino bambongo po bo finga kanga, wana eza peine perdu. Ngana na vision mususu. Vision nangeza qui parti na biso, otomona passe et c'est trahir. Je ne peux pas trahir le président. Je ne peux pas trahir le président. Ma mission TV, le miroir du monde. En direct de ma mission TV, Bibi Kapinga à la présentation de cette émission Kinshasa Analyse, votre émission préférée d'analyse. Pourquoi pas faire une grande analyse aujourd'hui avec un monsieur que vous appréciez beaucoup. Il est l'un des combattants de l'UDPS. Lui, on l'appelle le gardien du temple, à qui j'ai dit bonjour. Oh, ma Bibi, bonne. Après mes coloniens sont eleki, après mon colonia marche, oyo bato balandana ki bambango, oyo zala ki détenu quelque part, mais ozala ki quand même heureux et oyeba ki ozala ki bokangami mais na masanga na kolia ozala ki gâté. Bon, c'est na kamwa ki ka makamba ondenge salamaki baye biso ki mais là il y a un compte à la police. Je me suis étonné dans le la police congolaise. Mais le problème est que Maranazo dénoncé dans l'arrestation qui arbitraire, na eloko mogo eza légal. Donc information d'organisation d'une marche où bazo reconnaître na tout citoyen congolais conformément à l'article 26, lettre na code sali le 15, on a dit que je tiens respectueusement auprès de votre autorité, vous exposez ce qui est repris en concert. En effet, conformément à l'article de notre Constitution en vigueur, dans son article 26, je compte manifester pour soutenir la politique du président de la République de déboulonner le système dictatorial. Bibi, voilà les articles, Nabatrak, on a salaki pour l'intérêt supérieur de la nation, mobilisons-nous comme un seul homme. Mais j'ai été surpris, il y a comment on va mettre, il y a PPD. Comment vous les avez identifiés? Parmi, il y a eu 10 personnes arrêtées, plus il salaki 11. Oh, bah interpellé. Bah mona, les maîtres, accompagné. Bon, là on a continué à la police. Na komona mbalamolo délégation outil présidence de la République Mvidje aye atuni abengina nous mokonzi ya place au bakanga échanger après yeko benganga to bandu alobi nanga non batindi to libéraux zonganda et l'air na alobi batindi na tangisi ba banderole ya soutien à président. Le plan était quoi? Bateau basali ba calcul na bango personnel. Na bateau FCC. FCC si bango marche à ko déboulonner so basali yango pa moi mobali wana bo koma na poste au bozolo taboko mate. Et bateau wana bazwa ba chambongo na bango ko cha ba chambongo na idée que marche et
et à voter. Mais nazolo banabatu qui batu bazala calme, mais nazana na moral bien. Ils sont allés même très loin. Ils sont allés engager même des gens, bazui ba combattants. Oyo nazala kana bango, bazui bango ba pesi bango ba mbongo ba futeli bango ba chaîne na ba RTNC. On a donné des $100 bazui ba tout RTNC 1 minute 30 secondes de alaka. $200 batu baleki ba ofinga cheval de bataille na bango comme fils moko pour fils moko a lodi vérité. Bon, on a eu comprendre que ba combattant est belé. Ba miti ki ba bosani biloko notre père Tshisekedi aloba na biso po na ba poste. Ba komi na bango ndenge ba komi ko finga wana mais bibi na ko expliquer que loko moko. Nyonso wana eza na mission nini po fils moko za o ba bengi mal à l'aise na minute. To finga e to charger muto alamuka po alongwa parti. Pour partir à IDPS au ba marti ba kufa o mama Martha kufela mobali na e parti wane comme poto. Mais aux hommes on a que quelque part bato mosusu ba komi déjà ko spéculer ko loba que fils moko ko ceux qui oboyi ndeko Jean-Marc Kabund o bandeko na mosusu ya IDPS ba komi côté les melayo lelo fo boya pe ndeko Félix Tshisekedi le président actuel. Naboyi jam omoni koloba ke naboyi Jean-Marc Kabunda eza bato bazolinga Jean-Marc Kabunda yo kapwa pesa ba misala. Na yebisaki nde Jean-Marc Kabunda azonga na raison akita na o babengi cheval. Po biso toya poto lité toya poto sa ba loisir o matana ba cheval. Ozo comprendre? Koloba na lobinge bongo yemo Jean-Marc Kabunda lobate. Mais bato bazolinga babima o babengi ba Sankara. Natina ke lobi ba kombola ata parler du peuple. Bango nde babimi bandi ko finga nga mais. Oyebi soko lingo finga mutwa. Calculer na nous même mutwa na zotinda yo poids politique na ezani. Mais bazo loba ndeko Jean-Marc Kabunda zo luka yo na bandenge nyonso azo benga yo même na téléphone pour que beaucoup tana bo solo la yo ka souci na yo. Mais ozo refuser jusque là comme on a été. Les problèmes ezali banini ndenge zana ngai nazana o na lobi nazo yo kaka président. Ozo comprendre? Nazo yo ka président. Pourquoi batu ba fingi nga ya tiki bango ba finganga? Batu ba komo benganga mutala muka bibi. To tikala lelo oyebi nga na tikaka minu na nga o bibi. Na lobaka na kozongisa ka minu régime akabile buka. Timu ko régime ekolongwa. Mais lokola na yo kana solo akabile za. Na obi na kozongisa kana. Ozomo te kozosaka le seul na kati ya UDPS azo pesa ba vérité o batu musu ba ko pesa. Tshisekedi azala le seul balia u batutu bakenda mais vérité ya kakaka. Bibi, ngana na moral à Tshisekedi, ba président parlement debout tout le col ba komi corrompu même na tikalinga moko. Na otika kande na zabo. Po naza na logique. Lelo na ke mona président na pourquoi? Lelo nazo yebiso bibi naza na même logique. Nazo comprendre te so akotanga na nzoto. Makambo nga nazo lo baba tu ba okanisa ke ngana kabunto inana. Po ba finga nga bazwa misala na oseka bibi. Nabuka na minu po na komba na zo croche. Loboko na libende. Ozo komba bibi. On passe ce sujet, l'actualité oblige. Alors, fils Moukoko, moi, dans Olinga Mingi, Toza la Penza, comprenez en fait, c'est les émotions de l'émission. Comprenez, et fils Moukoko vient de nous annoncer déjà que le président va vous recevoir. Et même au côté que la présidente est vraiment écolobélani. Il y a profond bateau. Le président la vérité. Le problème est à Bibi Fotoeba. Nous avons sacrifié notre jeunesse. Bato ebele o bazoleka bato bazoyo kabango. So natangi kombo na bango bazwa gaz. Bato wana mama Marthe nano alambela bango biloko ya ndaku na eta lobi famille na bino baya na biloko te. Ti boko bimanga mona bando lambela bango. Bato wana to bazoloba wana. Bato wana bamona ba obiso to mona te. To pema bo totali de pese ezala na TVT na lança émission candidat favori. Oh batu baza vivant
bamonande na vexele Fati mbongo na banque. Na yembela Fati nzembu na musicien te yoka ba demi-ton mais to yembaka to leka l'essentiel to sa propagande. Lelo bakomo tinda batu ba finganga ba benganga mutu alamuka. Il part même plus loin pour vous traiter d'un drogueur, un monsieur qui... Lobi baloba tiangote. Lobi baloba ngotele na oyamba bakabuya na bémission candidat favori. Vous voyez pas c'est de l'intox. Bakeko loba même kenga na zimbonga muzitu, ngana zwambonga muzitu. Pe montant ba loba $500. Pour na ça marche. Fatia qui est na Berlin, akuta na garçon na zolo banga fils mkoko ya Allemagne. Fatia lobi, toi qui fils mkoko Allemagne. Fati connaît que nga balinganga à travers le monde. Batu ba soutenir pour na la marche balongola bantivaleur économique et la muka non laissez tomber. Le problème est abatika koko sabato. Bato bazolinga ba koma na ba renommé. Ba sala ka bémission ba décorticaka. Ndaso na koma na succès ezapo ba kanga ba filmanga na ba live na ba marche masa sezo beta ba bal réel batu ba moni nazo kimate. Ezate ke babando futela bino bambongo po bo finga kanga wana eza peine perdu ngana na vision mususu. Vision nangeza ke parti na biso otomona passe et c'est trahir. Je ne peux pas trahir le président. Je ne peux pas trahir le président. Merci beaucoup, fils Mukoko. Et pour que tout s'éterniser dans ce sujet, on a été élection des cas qui a gouverneur, contestaka, bobima kananzela par rapport à députés provinciaux et tout ce qu'on a élection où tu connais tout le monde qui mingi bande pour soutenir Ndekolo Kondo azala qui invalidé tout le monde bandeko bazala qui plus ba candidat unique ou nezala qui na kati ya candidat unique mais mukolo ya depuis na air ya dépouillement to moni kaka kombo moko me babandi kotanga yango ti na nombre ya ba papier nango ya bulletin na bandeko nyonso bazalaki wana 6 bazalaki kaka ba candidat unique mais depuis mai salami yo en tant que un analyste politique pe to longana no moké na ngambo ya UDPS au mona ki élection na ndenge nini parce que bandeko opposition ba bimaki sans bande opposition élection et salami pe bakena bango limanda. Bon les comment on a bande ko bundango ensemble. Bozala qui de même avis na bande opposition ba bimaki bino lelo et combien 5 ans. Bon le problème qu'il y a c'est quoi? Bibi, je laisse l'opinion ba réfléchir, je laisse opinion ba répondre à la question. Vous savez qu'il y a un moment où on a un problème et belé. Appel anonyme, il y a des menaces, nazo et batté sur les eaux wapi. Vous comprenez? Question Anna, ils ont des questions moroboué, ils ont un peu trop complexe. Natiki ka peuple congolais yemoko a tiré conséquence que en 2023 a voté dans le Ngete. Oyebisaki biso okolobaka kamokolo ya lelo après arrestation et mabomba minango ezani olingi lancer marche à sika to olingi osala bras de fer na bandeko no bazotelemela. Na bras de fer ezate po ngana ko sala na bango bras de fer te baza bandeko na nga mais na yebi que dans quelques jours ba opesa nga raison. Na oloba na bango les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui demain vous les verrez jamais. C'est-à-dire tous les Égyptiens de fils Mukoko. O bozo mona bango lelo. Ba ebite ebele bazabana. Finga pozwa boulot mena suka soko zuite okomo yo kanga soni même nanzela. Vous comprenez? Bato bazo kende kokoma ba mikala ya batu. Bazo kende ba pesa bango mbongo po ba finganga. Ba ebi parti ote. Vous comprenez? Bibi nazo yebisa yo finga fils mko pona commission par sec. Zwa yango ça sera bon. Mais soko zwa yango te obandole la chaque butu. Ngana za na cause juste. Na kotikala ko kende ko fukamela mutu te na commission nzamba bikeko. Po apesa nga poste na pouvoir obiso to bunda.
parce que refou comme raté lobby ce qui va passer on pense-tu vraiment que Rosala sous gardien un temple les problèmes ezali soki même ba pesinga poste lobby attendez dans le na otika gardien du temple eza par rapport na mérite. Moi je mérite même d'être premier ministre. Qui premier ministre au sommet mon premier ministre a lobby ba fabriquer avion. Premier ministre, je mérite même d'être premier ministre. Parce que j'ai lutté, j'ai intériorisé ma principe à le peuple d'abord. Les problèmes c'est que sala dépôt, on a des enfants maudits. Enfants maudits pendant quelques temps. Moi, quand je parle, le monde bouge. Les problèmes, c'est que Batibala, fils Mouko Raza financé pas Batou, Batibala, Ngai. La Mouka, na biso lelo maman. Na routine école à grand maître. Ceux qui dépêchent un jour et tiennent mal à l'aise, je créerai mon parti politique. Bon, moi, ici, que Bazolo Bapé, que ABT, ils ont déjà parti politique. Eza pona nini ba moni grandeur à makambu bazo banga qui pas même 5 mois comme association comme partout. Mais j'ai été formé par les grands maîtres. Mais on est venu bazabana baza limité. Ba moni loko mutazanga mbongo asale loko. Et pesi bango ba verti. Les premiers zanga na pembe na fati. Aza président à Yoka Kangai. Même dans la situation, nous avons besoin de makambo belé o nga nazana ona na mutema. Mais oh tout bazo sala banana ba benga bino na ba émission ba finga na bango. Mais ba retirer conséquences ka lobby. Non, toujours il y a président Utaki Kokoka et de Yomoko Topena ABT Mobimba bilan ni bosali. Bilan 90 jours, il y a président Koki, et ça déjà bilan on a ça déjà bilan à volonté politique. En politique, il y a un bon côté, il y a un brique qui n'a pas ciment tendé, il y a une volonté à ça. Donc bilan à volonté politique, il y a 98%. Mais dans le cabinet à président wana. Faut pas déboulonner. Ma bibi nazoye biso na minute ngande naza soki un jour je le dis. Bomoni ngai na kufi. Ezara pona ko débouler. Non surnommé au lady chef parce qu'apparemment ils ont détecté ba makambe belé ici. Mais na cabinet on les appelle na bateau ba ke kuna bazo mona neti ke tozana na temps ya loisir, ya ba fair play, ya ba vin. Ok, tozan attente peuple a souffert pendant ce qui Mobutu tisikoyo. Makambutu ezole kawana. Nalobaka contre la dictature mais bakozwa pe marche na bango moka bato ba cabinet wana. Marche ba bi que déboulonner les cabinets. Pour eza au monde des aboyés. Fatine d'espoir na biso 2023. Batu misusu bazo boule ke babo. On a zolo ba on a dia kana pas mutute même pas fachi. Soki ba ko sangana ba e ba ke soki ba mekika ko simba bomo na ba fils niko ba komi ebele na mboko. Po eza des phénomènes on azoya nango eza eloko mobwe. Tozo zela. Est-ce que bolo ba ke fils moko kaza trop têtu photo kitisa e kaka. Mama ba okitsanga ndenge nini fachi ye moi conseiller nga lobi no tia un peu de l'eau dans les vins. Bako kitsanga et pas nani wako kitsanga sala kombane tingao. Même Jama Kabundo bazolo bawana. Ah, yeba kanga ine tinga. Synonyme à combat ezalaka na kokanga mingi. Omoni batunde bazawana neti ba Franki Djongo. Hein? L'air a outil cacho dimanche match. Cacho match ça dimanche. OK. Bako bakanga me ba marko ba pasi biso to mona ba basi ba boya biso likolo ba tenor bon lit de pesi vaincra aujourd'hui a vaincu. Mama botika ba blague. Ngana ko lingate parti na biso échoué na ndenga maseki.
yango nde nazoloba na permis nanu mais marche na loba le 3 bobenganga kaka na plus 243 85 084 65 55 marche wana lokola totikali so olobi combien de jours etikali na 100 jours 100 jours d'ici vendredi déjà 100 jours ekoka soki ekutani kaka na le 3 na baloli yango mbamo déboulonner le cabinet mpe ekoyala marche moko mbalo ekobanda na échanger te marche wana eyebanda na limité na 10e eri ti cité de l'oyi wana ezala susu mama na likambo te mais eza déjà biloko na basalaki bameka yo monaki makambo esalama ye mokolo wana te soki bamikangela ye nga te elingai ezala somme mpo na benga bamouvement fatiste ya baarkange bato tu bazala wana babomoko na benga bato baya donc ndenge eza wana soki basalaki bakangaki nga te batianga una naliaka bashawama molia quand même biso tolia te mokolo yango tokima bambangu mais ndenge eza wana banini ngai faye bamaîtrise nga mpo bayebi ke so nalaki ya marche ngai esalama le problème eza ke na minute oyo nazo maintenir position na ngai ya oyo babengi la plus grande institution c'est la rue mpo nga nakota palais du peuple te ozo comprendre yanga palais du peuple eza balabala yanga sénat balabala yanga présidence de la république balabala yango esika bozotia confusion na population bakomi komi tuna UDPS parti au pouvoir opposition ezoyeba na lisusu te le problème eza ezokotisa confusion Bibi Kapinga le problème eza toza parti au pouvoir mais un pied dedans un pied dedans. Non, nous sommes les partis au pouvoir qui se contrôlent. C'est pour cela que nous avons opposition. Qui est bien ça? On m'a dit jamais Kaboun. Mukona qui écoute année pour la féliciter de baponi na obenga oya. Au moins dans un sengo makas. Oui. Ayabi ke batwa tous ce sont des flatteurs. Je suis l'unique on a yebisa que yoko koma boy. Donc vous êtes le vrai. Batu bazo bunga nzela batu bazo loba omoni ba petwa tu bazo loba wana nazo kamwa ba omoni mwe loko banda ozo pa batu apoto solidarité ba ozango su bino boleki bo fingi leader o ba mama poto ba adopter ba komisa e mwana na bango yo kasi ba otinde osumbo donc nde baza wana so bazwi musala epa kabundi te misu bazongela oteka ba biscuit na ba ozongela ngo. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission pour aujourd'hui et ozoko ebisa bisonini bandeko mususu balobi osali bango mabe parce que likolo na yo ndeko Jean-Marc Kabunda lobi kuna sikofo ba meka ko banda ko contrôler bandeko nyonso baza na kati ya UDPS parce que ba infiltrer ba côté belé est-ce que yo za na carte ya UDPS oh ma verope sans sakinanga nana zanga carte à IDPS d'abord pe carte à IDPS ngavuma mutako tunanga carte à IDPS na tambola on est carte d'électeur yo so mais est-ce que bande quoi ABT bazan nango tous les bateaux ABT on a même na carte à parti bazan na carte à IDPS naza na carte biométrique yango mais bande ko belé ba ko souffrir siko likolo na yo waneza on a carte à UDPS to ko ta lisusu na enceinte à 10e eza ba mesure bazo benga unilatéral ba mesure bazo zwa na cadre bazo linga batu ba découvrir vérité te na ndenge ba mafia zo salama ça c'est une autre émission kuna comme office à travail bino bolinga na loba susu bo na moment vote botuna batu ba carte te na moment ba élection botuna ba carte na marche batuna batu ba carte que marche pacifique il a sa carte car le lobo comme tuna batu ba carte biloko wana tu yango ndo moninga na tie base arrière kana 10e ngana yaka kuna te ba lobo azoya tazo sabe mission Tshisekedi ndenga zana azao babengi grand esprit. Est-ce que molimo azana forme ka sabe mission placement? Bato IDPS ambujima ibayaka na limite. Soki na moni na limite na commune insécurité na kokita na ko sala be mission Tshisekedi na basankusu.
Attends, on est-ce que bazo ça la mausolée? Kutu kuna nde vraiment na bandomo na e vraiment zo bimelanga. Les problèmes eza nazo ebisa batuto jama kabunda zo tinda. Ba finganga. Kutu le monsieur za yepete mtazo tinda. Bazo ça la temps pour ba sepelisa e. Bazo sala po bazo misala ya ba huissier. Biso to lingi bo moko. Sikoyo nazo loba bo continuer ko finganga. Bo continuer peut-être besoin succès. Mais bino na ba filma bino na kati boulevard ba obeta masasité. Pe na kati na bino toi mutasala marche azaki. Bino tunde bibi nazo yebisa na yebi bango tu. Boluka bo sangana. Ngana sang moko. Na ebonga na problème. Na tata moko. Ngana za na problème na bango te bazaba na mike. Oyo baza pas même na histoire à 2 pages na IDPS. Bakomo linga baloba makambu moko boye. Pourquoi moi on m'a invité na ke parler du peuple wan? On m'a invité batikela nga kichi. Mais na boya ki okende parce que na ko kende te ka na rapidité bongo. Comment boko loba ke botikela nga kichi ngana za nani? Ngana za mutu pamba bakomo loba ngana mutu pamba. Bibi minga olobeyate. Votre mot de la fin pour aujourd'hui. Marche a déboulonné. Son a la lit serait d'ailleurs bisinga et qu'on a les 3. Et qu'on a limité pour ne changer les années moi musique. Na limité so bo mekika boyena ba soldat to kiminba ngunanda kwa tiseke to kotiti na ba chambre. Marche a déboulonné et qu'on a na 10e ligne. Yangonde na lobika plus 243 85 084 65 55. Yo mutozo lo bakenga batindela nga bambongo epa bato apoto. Yo be batindelo. Bato apoto ngo ka mutu minyo elongwa batindela ye mbongo. Yo komo yo kilango zu. Bino ndere bozawana. Yo be batindela ka yo bafutela ko banda kunde bafutela nga. Nga na reconnaissa ke ngai na liaka na ngai pa fatite. Diaspora. Diaspora muta soutenanga. Bokomo lobake il est soutenu. Je suis soutenu par les Congolais. Tu serais de Vanda pendant beaucoup d'années. Yo monaka abanda ça quelque part. Abanda quoi? Pourquoi tous alenga na bat? Bazaba na bo kipe bangote, ba continuer ko finga ndenge ba mesana. Mais bonne chance na zama kabund. L'essentiel aye baka ke IDP c'est à parti étatique. Le coloqué kuna, on ne suit pas des chèvres à la fois. Tike la biso parti, yo kendo sala makambo l'État, kuna biso to pona mutu mususu amema biso na 2023. Merci beaucoup Ndeko Fils Mukoko les gardiens il y a temple tozwa qui est lelo pona bino bolandi et actualité nyoso pe otozala ki nango pour que to solola na ye ya politique to solo dina ye apesi pe mona ye to pe alobi ndenge bozala ki na besoin aloba pona arrestation na ye alobi lelo zala ki mukolo liboso pote aloba na population nyoso o bazala ki déranger na arrestation na ye biso ma mission TV to sala ka mosala to yaki pona mosala na biso to pandi sango bala ya sima to kozongela bino lisusu soki ba actualité ekozala. Merci beaucoup à Steve Kondelan de Soldat de ma mission TV. Quant à moi, portez-vous bien, à la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.